Pasteur Rose a fait ici, la maman est CAC, la maman est QPC. On a compris que là, on a besoin de consommer. Nous avons la photo exacte là. On peut faire comme ça. Maman dit la maman qui est allée, on va faire la maman qui est allée. Mais nous allons faire ça, on a besoin de l'ensemble, il faut la monter. Tout le monde a ce qui est unique, tout le monde a ça peut commencer une pharmacie, mais nous autres, ça peut commencer. Nous sommes à la maman, nous sommes au niveau. Bon, la maman est. Même si aujourd'hui, la gestion semble ne pas être très bonne, aujourd'hui, on a la taille qui est 2 semaines. Mais l'amour, à la communauté, et les nuances, c'est qu'il faut tant qu'on a eu ça, la bonne ambition, il faut être là. Avant la résultat, on se souvient que ça a été la bonne on se souvient que la présence contre la réalité, il faut apporter la main. Maman était une femme saine. Et les enfants étaient comme la famille. Jamais pour nous souffrir la vie. Mais ils sont bons, ils sont comme ma conseillère, donc on a beaucoup la réalité pour la maïs. D'abord, on a donné la vie à maman, on a compris mon père aussi. Tata, maman, bote la biso nyonso. Nazali kopesa témoignage oyo na kombo ya Association des théologiens protestants au Congo. Témoignage na biso esi elobami déjà. Mais tozali ko renforcer pour la koyebisa ngomba ete soki lelo tozali na bapastere ya basi baoyo bozali komona échantillon kaka lelo na bamama na biso bafandi kuna liboso ezali mboma ya mama lelo na baninga na ye lisusu oyo mama auti kotanga bamama bamoni ete malamu te ezalaka bamibali basalela nzambe mais il faut mpe basi bazala na paster mama yango wana biso tolobi lokula mama lelo azali pionniere ya suka na bamama bazwaki likanisi ete bapaster ya basi mpe bazala biso mpe tolingaki kozanga ata moke te na matanga ya mabalelo yango wana toye mpona kolela mama lelo et surtout kopesa ye merci mingi mpona likanisi malamu oyo bango babimisaki échantillon moke tozali mais bazali ebele bapaster mama bamosusu bazotanga bamosusu baza na baparasi baoyo komoni barepresente association mobimba donc mpona yango excuse biso olie tozela ngonga baflere tolingi kopesa mama na biso merci mbala moko kopesa ye jembe na biso ya flere oyo biso tobongisaki amen.
tunaliposema na mambo ya komunite na yeye komunite imwandirike na yote kuongozea sehemu moja kwa msamani aleta Tuko le conseiller l'évêque de l'église au Congo. Na kamati parola wa na Congo ya Congo na biso SSC CAC nazali pasteur ya Mama Lelo koleka bagene na ngai Mengai na fandi na ye, 1999 jusqu'à 97. Pédaille pour les prendre les sous-paroisses. Nous tendons vers la 4e année. J'ai connu Mama Lelo en 1967. Les rois Lazana nous ont élégués. Kasima Kamumi Balé na Koki Kolobilawa. Oezalaki très remarquable na Mama Lelo. Je n'invente rien. Biloko ebela kitoko elobami. Mama Lelo azalaki fidèle. Yamivale azalaki actif. Yamisato azalaki non conflictuel. Mama Lelo était fidèle à son Dieu, pour son Dieu. Azalaki fidèle pour la communauté naïe d'origine. Azalaki fidèle pour l'église du Christ au Congo. Avant Awa na Mongolo, maintenant qu'on a Nzambeye Kaka au Kisas. Elle n'a jamais changé de paroisse. Naïbaki Tata Martin Mobanaye. Il était aussi un diacre actif. Mais il y a une alliance bazali pour que les parents aient au distance, aient distance des alliés. Papa Martin avait pour un mot clé tout est vanité. Ce que vous avez Papa Martin, Bolobi, nyonso wana ezali mobele makambo ya kolanda mopepe. Il était fidèle, actif dans le salon ensemble et non conflictuel. Maman n'a jamais causé un conflit et ça au sein de la base de la paroisse. Autour de la puissance à pasteur. Il était ami de pasteur. Pour la souffrance à la carte, à couper la il y a encore les anciens qui sont à ici. Maman Lelo n'a jamais avoué la qui a dans la place de Mbongo. Ou bien au lieu que Maman Lelo allait Mbongo. Kokumisi Nzambe kopesa ngai occasion kozala na premier hommage à Mama Lelo. Nous allons kosenga basi mosusu
Mama mzee la toni mingi lingumba ekolenda mona ngaya suka ezali kaka kuna na apocalypse 2 na nzela ya zumi participer sois fidèle jusqu'à ta mort. Ezala biso ba pasteur, ezala balai, ezala ba mama, tozala fidèle. Bonzambe apesa biso mbano oya bomelaka biso. Que l'âme de Mama Lelo repose en paix. Amen. Bani balinga, au bapa na Mama Lelo, au balinga na kafe, au na tiwa. Dalam program Nayola Sima, kita ada boso yang kita suka, cuma buat meluka di dalam sana. Merci pour l'amour, peuple de la
ya liwa ya mama na biso ya na kota ni lewate kwa teste kosala ye ndio ndio matatu kasi biso ndio kosala kota kuyoka yo kisha mulimo sana yo kosasa biso oyo ni kwa biso na komo na ile tseki bongo amen amen ala tanto na biso bote biso dans la vie parce que moyen de nous de famille awa na mwite atenda kaika sina tina keko nyote sisi kwa mama e agosti ndio kuona ke modi mosangu aliko sala na sikoyo pe atali na kata mama na kisoko kwa kujenda na chongo ya ndugu kwete tanga yiki moyen ya pastor oya ndio suka ya tembo na zoe kwa matena naye combat le bon combat de la foi et soit fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Amen. Amen. Combat le bon combat de la foi, soit fidèle jusqu'à la mort. Les noms de la témoignage de notre fédération de la mort, voilà ce qu'à la première. Par moment, vous n'avez pas tout mal. Pour la fédération de la carte de Congo. La kisasa dans la province yote les commandes wale dembo ya mama na kisa wote katana. Congo mama ne ndio 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 mwana Kenya ndio ndio kati kokete. Aliye kuna tena ataki kujua mwana Kenya. Ndio 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 na Kongo ya mwana Kenya. Kama mimi tena ndio kwa ile kwa Israeli penda serikali hiyo za Protestanti ndio kwa Israeli. Haleluya. Alors il conseiller pionnier de conseiller la carte de la fédération oya ni nani msana na yeye alamu ndio kwa una sasa makao ya responsabilité. Pour que vous ayez une semaine à Yoli avec des yamo kwa kolonda dili na biro. Yamo kwa bali kwa fédération mo ndio kitabo haleluya. Ifanya msukuma bino. Kwete aliko kama fédération tous les temps alors la tête des choses pour aller à solo et dans le moment où on a une toumba il y a pour faire la fédération pour avoir une facilité qui nous met dans le monde qui nous met une compréhension à la table où on a mis dans incompréhension de la caca incompréhension de la pasteur on a mis dans la société basi bako ko kuma na babo bakende kotea dino baranzana na tango wana lejaji incompréhension bako ko so la kote dini basi ati kanda na babo bakende e mali bakane na babo bakende na babo ne mama yo ka ika kipiko haleluya baba ko kuma na babo kino na suka baba moyo sababu nini kuna wakati kwa ile tano wala mtakofu zote ile moja kupotea na ndio sana bado asi bagili ya hapa kupotea apotea ile ya damu kasi kwa hiyo kama tunataka ile mambo la sana na jana na kwa wala te kwa ile dada sisi na vocation na kati ya basi kama na basi ile ngoma ani na mambo haleluya amen ebo boni kuma kuna champion wa sisi bitu mendali na kati kwende tangu wana ambapo tunalete basi ambapo wale wanaanza na association ya wakaka akasi yake sasa ni ngoma mzuzu
komona ete mama azali te vile ezali na mitema na bango yesu nasi alika yo komple vile ya mitema na bango yesu nasi akota oyo bango bazoki yokanga yango yesu konsole bango na nzela na molimo mosantu na yo ya bonaka bato kolo yesu nasi ya sunga bango wana limo etuma na kolima po ete oyo mama akokisi bango mpe bakokisa yango kolo na ngai sunga bango tala limoto yo nzambe soki koyokani ezalaki te tika kolo na ngai okazio koyoka yango bolinga mama lelo ekola kati na bango esengelo mama lelo ekola kati na bango kolikisa mama lelo ezala na bango engagement mama lelo ezala na bango kolo pakola bango tala bilenge basi tala bilenge mibali tala bamama tala bapapa soki eza na makambo oyo nzambe ezali kokende malamu te pakola bango mama asali misala yo biso te opamboli moto opambolaka mpe préjudicire na ye o nzambe oyo baza na misala te yo pesa misala oyo baza na bana te yo pesa bana oyo ngo misala mama asalaki bana babuka kolo ngai pambola bango yesu masiya tika ete bango bayebi nano yesu te na kati na boso oyo nzambe oyo ezali occasion bango bayamba yo yesu lokola mokonzi mpe mobikisi basalela oyo kino suka liwa na bango nkolo pambola bango yawe suka bango olingo na yo ezala kolimisama ezala kati na bango poesiya oyo azali prince de paix tobomi libongo mpe tolobi amen nzambe apesa soki bobongisaki moto moko ekota akoki koloba le nom de la famille. Kati na mosala amoni bango nyonso pratiquement kokende ndenge bazalaki na ekipe na bango. Fédération asi akokisaki 50 ans na 2013. Mama lelo alindami alobi ye akokota na parti ya centenaire na ye na tranche ya centenaire ya fédération bongo makambo elele mwana na kanisi papa na biso azali tokotondi na biesona osali ekopelisa papa ya ndenya nyonso kotanga koloba oyo ayelelonyani akopamba Mama eko tomasi wakende na mboka na biso makambo mingi elobami awa ekamaki oyo yakanono semeya na batémoignage oyo bopesi epesi biso mpe miko koyoka courage ete tosalaka malamu mpo moko ezali mpona biso kokende epai na nkolo mama lelo tozali kobengana na ye biso mibale na ye akobenga ye sœur ye abengaka ye frère wana bakitela biso toza kobengana na ye kosolola na ye makambo nyonso kolobi ngai namoni yango ntango tozali koloba mpe nakamaki oyo kolobi na ntina poto na ye ezali ya solo nzambe asala ye moto akanga te nzambe asali ye azalaki na moto oyo ya esengo esengoka esengo ata eloko za mabe alinga losako ezala malamu mpe komikitisa makasi komikitisa elisa soki azali koyeba na biso na présidence nationale akoya vraiment na unité makasi komikitisa kosolola moko ya vraiment ya bien ata yo ozalaki okangisi makasi kaka okoseka jusqu'à kolongola oyo bamapeza na jongi na yo moka ya bien wana ezali okonga monene ezali mpona yango makambo mingi ozi koloba na na conclusion oyo na témoignage oyo olobi mais osilisi yango te mosusu ezali oyo oyebi mosusu oyebi te nzambe yemokamisaka eza na ntina na yango nzambe ate
soki ndenge moko ebotaka malamu okokata mingi te okotika nayo parce baloni basafu na soki safu wana to mbumba oyo malamu eza kobea okokata mingi te ata ezeli kaka okokokisa bisika na yango po ezaka pesi ekobata mondoko na ye mpona nini mpona eloko kitoko oyo ezaki kati na mondemo na ye botama moko na yango mpona mosala na kolo donc yoki mosala na kolo ezokenda mwa mpengapinga kozala eseknelito wana yakozinga ye kamonisika paster na ye oyo akomenda ozalaki motiakosanite motiakoluka bato mosusu bazali baza bati kocreye problème oyo eza elokoka monene kotiko eloko monene na likoko ezali bino la famille biologique oyo eyaboti oyo bamoni baboti mosusu toyoka moko bakaka koyela kwe nyonso lokola timotele alobaki na mama moko bakali alobi na timotele balalanda kondima oyo ya oloba ayele to mama na mama na yo azalaki na yango bino kozali article na bino kaka pesi bino mapamboli mingi ezali kobana na likolo komi nasali total yawa na kati na mbona na ozozozati ya pesi ezali na famille oyo tuli na famille oyo 61 bato ezali village moko mobima soki 61 nombre oyo nyonso bakotima makambo na nzambe na moma ya kitoko ya bato ya bien nzambe akopambola bino lisusu bokomultiplie enseignement savin comité oyo eloko malamu soki baloni yango ekobota toujours moma ya kitoko oyo mama asala eloko moko monene soki mama asala eloko monene wana leso wana ezali mpona bamama oyo bazali na ye valeur ya bamama mpona kokolisa d'abord komema mwana kokota ye kokolisa ye te akoma moto malamu ezali mosala moko ya kilo mpona mwana ezali koba na koma na bapapa mosu ekeke pasi totali mate olimisaka biso bama po tosala eloko moko ya trésor bamama bazala na valeur monene na bakulture mosusu basiatique na bisika mosusu soki mama alobi eloko bato nyonso azali bakolaka bakoyoka bakotosa ye azali gestionnaire ezali ye azalaka kandaka économie domestique eza na maboko na ye biso tozalaka koluka biluka awa mpona kasi oyo akobatela nzambe ezali bino mama oyo oyo mama asali ezali mpe na kredi na bino mama soki kredi wana ezali ya yo te na luka ata ntango na mbula nzambe apesi yo korekupere wana puisque valeur na mama elekaka nyonso kaka oye kala mama oyoikisa alobako bien eloko moka mabe oyokekana ye ngai moko na bani na ye soki akosonaga se okosalekelekelekanago oyi kuna afere yakoezako na bani yokomi ile awana oye ntango toyoki eyaki eza na koto mama présidente ya fédération baki soko litolela mama na biso na capitale awa esika oyo kuna bazali wana nande mama osaka kasi nasoki na motema na ngai baki na moseko te na nsima balobi soko litolela mama kati na capitale na liwana likonyana papa te awa tokotiaka bato na ndenge te okwakisaka awa mibeko ezali bapasteur ezali badiacre na badiaconesse un prêtre ata lolwa ezalaka
exception ezalaka po ntango na ntango tosoleli na collège ya biso bapasteur bapasteur nyonso balobi mama wana balela ekaki na ndako puisque ye azala na valeur ya diaconesse mais awa naye kojoindre ye azalaki deja diaconesse wana tolobi toke na nzela nzala nkombo lima ataisaki biso mama oyo tokoki kolela ye na libanda te bango bazali bapionniere bino boyebi ntango mosusu okabibali na ntango eglise baza koloba bapatriarche baoyo bazali bakolo na basociété ya même l'église patriarche ya Jérusalem, patriarche ya Rome, patriarche ya Constantinople, oyo na moye alobi oyo awa oleki oyo bazali patriarche bazali matriarche mama ya bamama nyonso ya lingomba okometela yende bazali kukisa na génération oyo ya ba 1930 soki mama oyo akendeki na université te ayekolaki théologie te asala eloko moko ya monene bino bathéologienne oza na niko yango yanga eloko nini bino nde kotombola likonga to baoyo bati bafondation ndenge oza kotonga bino koza kotonga olingi tomona bino kokende liboso ezali kosepelisa biso te po biso mpe tozali basale mais ezali kosepelisa kolo na biso masiya ezali eloko moka monene oyo ya solo tokoki kolela kasi akendaki ya kolela te problème na biso ete omoni esika oyo yazalaki absence ezali wana absence wana nde ezalaki kolela soki moto azokende ntango nyonso meme na bavoyage wana alelaka soki mama oyo akei na kokana ntango boyi awa eloko nzanga kopesa na ye akokabola bino bakutini yango muke po oyebi mosala luzange asalaki na nzela na mama lere ekai kongo eyebi biso alolokumu amen
Merci de la parole. Nous allons à présent embrasser l'étape de dépôt de couronne de fleurs. Ainsi, comme dit-on à tout seigneur, tout honneur, nous allons devoir inviter l'honorable André Massougo à pouvoir déposer sa couronne de fleurs.
Nanga. Je suis l'enfant de Maman Lelo qui vient de décéder. Et je voudrais présenter à tous ceux qui vont me suivre la manière à laquelle les funérailles se sont déroulées. Le vendredi, d'abord le jeudi, nous étions à la morgue des cliniques Ngaliema pour la levée du corps de notre maman. Et la levée du corps a eu lieu à 13 h précises. Et nous avions cheminé la dépouille d'abord à Matongé, là où elle restait. Et puis de Matongé, nous sommes allés à la cathédrale du centenaire protestant, située au croisement des avenues 24 novembre et Triomphal, boulevard Triomphal. Le corps installé dans la cathédrale, nous avions démarré je ne peux pas dire les festivités, mais la cérémonie avec les chorales de l'église CEAC de Kisenso. C'est là où la maman priait. Et ensuite, c'était les mamans de la Fédération nationale des femmes protestantes qui avaient pris la relève pour chanter. Après, c'était le tour du pasteur de la congrégation CEAC qui, pour, disons, animer la veillée mortuaire. Et la fanfare ensuite a pris la relève jusqu'à environ très tard, vers 2 h du matin. Et ensuite, nous avions eu différentes chorales qui se sont succédées pour agrémenter la veillée mortuaire jusqu'au matin. Et la journée de vendredi a commencé, devrait commencer à 10 h. Malheureusement, ça a commencé un peu plus tard, disons vers 11 h. Nous avions suivi successivement les interventions des mamans pasteurs de l'église, disons de la Fédération nationale des femmes protestantes, ainsi que de la cathédrale du centenaire. Les mamans ont présenté certains éléments de la Bible, et puis elles ont prêché la parole de Dieu. Et il y a eu différents témoignages sur la vie de Maman Lelo. Et ces témoignages se sont clôturés par l'intervention de l'évêque Monseigneur Marini, le responsable de l'église, disons de l'ECC, église du Christ au Congo. Hein. C'est lui qui avait clôturé la série de témoignages sur la maman. Et en gros, nous pouvons dire que les témoignages étaient satisfaisants. Tout le monde était unanime sur tout ce que maman a fait durant sa vie. Et après cela, il y a eu l'intervention des membres de la famille. Les membres de la famille, essentiellement notre oncle, qui a remercié tous ceux qui sont venus nous accompagner pendant cet événement. Et après, il était question de dépôt des gerbes, des fleurs. Et là, tous ceux qui avaient amené leurs gerbes sont passés à tour de rôle pour déposer les gerbes et puis, disons, passer pour les derniers hommages à la maman. Et c'est
vers 14 h que nous avions quitté la cérémonie, disons la cathédrale. C'est pratiquement à ce moment-là que le pasteur Jacob, qui venait de la Hollande, est arrivé et il nous a accompagnés jusqu'au niveau du cimetière à Mingadi 2, avant d'arriver à Kasangolo. Et là, il y a eu deux pasteurs qui sont intervenus. Il y a eu le pasteur Fouti Lumba de l'église Crispin de Vie, et il y a eu également le pasteur, un des pasteurs de la cathédrale centenaire qui est intervenu également. Après tout cela, nous avions prié et finalement on a déposé le corps de la maman dans la tombe. Voilà comment la cérémonie s'est passée. Nous pouvons dire que nous sommes contents. Pourquoi? Parce que depuis le décès de la maman, le 2 mai à 7 h du matin, jusqu'au le 15, le jour de son enterrement, il n'y a pas eu des événements, disons d'autres événements douloureux. Et tout le monde était content parce que la maman, c'est pas parce que la maman est décédée, mais parce que la maman a fait un travail colossal et elle est vraiment partie se reposer dignement, et tous les enfants chantaient et dansaient en son honneur. Et surtout la fanfare qui avait joué au niveau de la cathédrale nous a vraiment épatés. Voilà, donc ce que nous pouvons dire en résumé, c'est que, ou un conseil que nous pouvons donner à tous ceux qui vont nous suivre, c'est de vivre avec Jésus-Christ. Parce que c'est vraiment notre refuge. Et si vous êtes avec Jésus, vous faites des œuvres de Jésus-Christ et vous ne serez pas déçus. Jésus-Christ va vous soutenir et vous allez préparer votre avenir. Parce que la vie ne s'arrête pas seulement ici. Nous, les croyants, nous sommes certains, nous savons que au-delà de cette vie terrestre, il y a la vie éternelle qui nous attend. Et cette vie éternelle est réservée à ceux qui obéissent à Dieu et qui font ce que Dieu veut et qui évangélisent par leur façon de vivre. Et je souhaiterais que tous ceux qui vont me suivre puissent faire en sorte que leur vie soit correcte afin de prétendre à la vie éternelle. Voilà en peu de mots le résumé de ce qui s'est passé à partir du 2 mai jusqu'au 15 mai. Merci. Merci beaucoup, mais moi j'étais dans la cathédrale, j'ai vu comment est-ce que les gens ont témoigné. J'ai jamais entendu personne parler du mal de votre maman, et les jours de son enterrement coïncidaient avec mon anniversaire. Je suis née le 15 mai, j'ai dû laisser mes amis à la maison pour être présente, mais il n'y a personne qui a parlé du mal de votre maman. Est-ce que vous pouvez nous dire son côté méchant ou fâcheux? En tout cas, à ma connaissance, elle n'avait pas un côté méchant. Elle était sévère, mais méchant non. Parce que elle réunissait, elle mettait des gens ensemble, elle ne séparait jamais. Donc vraiment, sincèrement, le côté méchant, non. Il n'y en a pas. Merci beaucoup. Alors, paix à son âme, que Dieu l'accueille dans